pasi pe mawa, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kolelisa, makambo ya kosala pasi mingi na motema. Koya kolala kolamuka na ya somo, koya kolala kolamuka na ya pasi, koya kolala kolamuka plutôt na mokili mawa te ezosala pasi na ndenge moko ya somo. Grande est ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo tozongi lisusu bandeko nanga na makambo ka ndenge tozo beta lisolo kaka ndenge tozo solo la makambo concernant Madame Elombe. Bandeko nanga ezosala ka pasi pe mawa kolala kolamuka na makambo ya sika, kolala kolamuka na ya pasi pe mawa, kolala kolamuka na ya kosala pasi mingi na motema. Ebele abatu baza kaka na batatonnement concernant liwa ya Madame Elombe, ebele abatu bazo yebate nini ebomisi ye, nani abomiye, emataki ekitaki kande boyebi Kongo na biso ba vérité matakita chaque jour. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, kimobali esalakate, pe ezamukie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans, mama okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali sima te, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, na bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, gros solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille, kande na bete la rabino lisolo, bate la santé, soki oko bate la santé na yote, mutu moko te akotikala ko bate la santé na yote. Eza toujours important, eza toujours ya mutuya, en tant que mutu koyebaka surtout ndenge nini ya ko bate la santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu abari njema la famille, gavker a elibino ba solution ya kitoko, gavker a elibino ba solution ya makasi concernant surtout et encore makambo ya mabota. Pona bandeko na biso o mosusu bazotimisama mingi na o etali makambo ya mabota, en tout cas tosengi na bino bobenga kaka gavker na lombangu kuna ba solution ya kitoko pe ya makasi ezali na ndenge moko yako sakana penza te. Voilà. Toye na dossier awa ya Madame Elombe bandeko nanga kaka ndenge ezolobama. Na yebisaka bino toujours Mama Étoile Inès TV nazwaka toujours tananga ya kokende kokota na mozindo. Nga na lingaka te koya kowelelisa. Non, parce que mtu kinganda lobaki, parce que mataki, parce que kitaki, je ne suis pas comme ça. Na lingaka toujours kozwa tananga ya ko étudier situation pona koyeba ndenge nini ya koya kosala analyse. Alors, sans plus tarder la famille, natie la bino nanu quelques audios, to landango biso nyonso na bukebi. Nga ya bino Mama Étoile na koya kozonga nanga sima, pona komeka koya kosala mwa analyse sur dossier oyo, analyse sur makambo yo, kaka ndenge ezo kendaka. Tolanda nanu et on se retrouve juste après. Famille est mandatée moutouté
asenga enquête famille et mandaté mutute asala autopsie akufi yo bomoni biso awa famille biologique ya Bonnet Elombe yango oyo na gauche na nga tata na ye Pascal Elombe ngai noko na ye biologique yaya na mama na ye ngai Boni Yamvwa toye kopesa ba détail ba précision pona liwa ya Bonnet Bonnet azalaki hospitalisé na centre hospitalier moko ya place ba famille esali nyonso ba camarade mosusu basali nyonso malheureusement Nzambe abengisi ye yango wana toza na mawa mingi libo toza na mawa mingi ko perdre mwana 28 ans tozali pe na très touché na ndenge peuple congolais bato ebele comme bayebanaki mingi baza ko approcher biso ko kabola mawana biso mais loko tingi toloba yango oyo akufi famille et mandaté mutute asenga enquête famille et mandaté mutute asala autopsie akufi yango na biso toza kozela oyo nyonso azali na mawa na biso ebele deja baza kosumanifeste koya pembe na biso kokabula mawa na biso eloko toza nango ya koloba yango wana ezali likambo ya gauche droite te mwana akufi na maladi tozobonga mapoto kunda ye bino nyonso bokoyeba programme po kosala batangana topesi bino merci mingi tosepeli mingi. Très cher Congolais, toyebi ke pour na ba Congolais ka Congo mutu eza mabe. Congo mutu eza mabe. Mais histoire ya Madame Elombe. Madame Elombe akufi na maladie bato ebele bazaka nango. Malheureusement maladie wana la plupart ya bato ba koyeba bango na retard. Yango basengaka surtout na biso ba basi ko se faire dépister. Na ba hôpital ebele ekoma nango Ophélie. Faut qu'on se faire dépister. Bah, dépister au poitrine, moi ba partie au yabiso ba basi ezalaka sensible. C'est une très très belle femme. Elle a un avenir ya moulaï. Elle a un avenir ya moulaï mais tout salir mboka mobimba te pona o poza ki kolobela mutamba. Ya. Quel est le rapport? Bato ba finga ka fati tongo midi poko butu moy. Ba ke na bombasu. Depuis quand le gouvernement comment boit qu'il a battu Mbassou? Pour bien le niveau comme ça Mbassou. Mbassou va boire qu'il a qui est parce que madame elle n'a pas dit qu'elle a Mbassou. Abeli. Rapport médical n'est ezali. Bon lugate famille na yeti tango ba ke moi na biso ba sali le côté. Ba banga ba pression nani. Bon niveau ko soule ka ka bomi yebisaka quel est le rapport au soule au bomeli? Na rapport nini? Azo sali onemo ezaki bien au début. Bato bazo kumisa ye azaki ko animer bana bato bazo sepela na ye nde bato ba approcher ki ye boko bangisa na bato ko approcher mutu so sa mamba malamu na vie ya bisa ndeti république e pour na mutamba ye mo azakuna babomi do ye kutu asali nini o mutamba kutu muta a cheba ba magistrat tête à tête akufite madame Elombe abeli lo kwa mutu nyoso abelaka abeli à côté hôpital malheureusement aki koyeba phase ya maladie na wana sima bato so banzo tomso ezaka une fois maladie koti et la kisi mama ba symptômes bato msusu maladie faut liana no yo après ko la kisa ya boni boye po boni bondo ko se gouvernement makambo ba bomiye pas za ko lobela mutamba ceux qui se suspendent qui est parce que bilo msusu na bana ya ba mineur ba lobarate. Oui, on les a mambu ya EPSP kuna. Mais la mamba mutamba rien à voir.
Na makamba mutamba rien à voir. Ba ko moi ça mutamba, ya zema makamba mutamba. Moi ça mutamba za, ba bomi été. Maman mutamba, tata mutamba, ba ya mutamba, ba leka mutamba. Ba to bazaki ko kende kolala chaque jour ba mutamba. Ba d'accord ça ba kende ko ba zo ba micro, ba jeune ba ça ba zo ba micro. Ba maman bangote. Donc mutuka ba préférer ba madame Elombe bonne peut salir Congo boyko. Bonne muso ba boy. Alors ba ki ba ga continuer ba message à menace. Donc wana république. Wana république. Bonne muso ba boy comment on l'équise. On répond dans Haïti. Ce téléphone est sonné, papa va répondre à ABC, mais qu'est-ce qui ne va pas à ABC que non? Oui, Bonnette, Aza vraiment malade. Donc, elle n'arrive pas à répondre. Alors, dernier message, n'a comme lié. N'a tenu, est-ce que ça va mieux? À Ebisinga, oh, ça va un peu maintenant. Depuis lors, tout sur la Guinée, il n'y a même pas une semaine. Depuis lors, à Tikali, à Boyakina Lubamakamunaye, na réseau social, nande bandai kulandaye. Nande nge ba suspenda ki pa un ministre enseignement ba kotsa ke na asala sumu salati. Nandenge parquet comme ko lukisaye pour la vidéo na zaya Constant Mutamba et ça là qui ba passi. Elle n'était plus à bonne santé sur le plan psychologie et bandai ko travailler madame Bonnette. Associé na problème à ma colonaye et que je n'ai pas la certitude pour dire que non, ils a poison ou bien zélo koboye. Non, pas du tout. Na solo linaye, je parlais avec elle, je lui ai posé des questions, à répondre sur ça jusqu'à ce qu'Arosala rétablit pour ça la démarche parce qu'on doit ça la démarche pour Abimamboka aya awa. Donc, Ndegonabiso a Koufinza Mazumoli Monae, gloire soit rendue à Dieu. Ngai Sonaï Koé Sabino ko affirmé bino l'une des raisons. Oui, et quoi que vous appelez poison. Même, je n'ai pas une affirmation. Elle m'a rien dit. Mais, photo à Tindela Kingai, oh, et qui vit unique, wana, autant la taille, on a gagné, nabi, mais c'est quoi ça? Bongabo reconnaître Madame Bonnette au bon monoté. Ma colonae et Vimbaki, ma bokonae Vimbaki, na elongi. Nangamo na kogo reconnaître, été na gangi, nom de Dieu. Même si ta ou quoi. C'est-à-dire, à combien d'heures au Koufa? Comment dire qu'on koufa. Donc, Ndegonabiso n'a affirmé, mais Babomiye n'a pas souci, il y a pour suspendre parce qu'il a comment aussi poursuivi. Moral n'a kitaki makasi. Moral n'a kitaki makasi. Non, photo ana n'a pas publié une photo en athée. Parce qu'elle a beaucoup plus insisté de ne pas mettre ça sur les réseaux. Donc voilà. Madame Bonnette, ministre au enseignement, Nazali ko insister, ministre enseignement. Moi je suis quelqu'un qui ne cherche pas de buzz. Je ne suis pas là pour chercher ma vie, pas du tout. Non, Nazali pas si. Mais Nazali ko insister, ministre et enseignement. Ministre et enseignement. Nzamba lula soyi bata mokili biso tokoko futote Nzamba lula refuta yo. Ministre enseignement oyo madame wana za mukelekete roi rwandaise soki biso bata mokili tokoko futote Nzambe akofuta yo. Madame Bonnette a koufi beaucoup plus moral na ezala ki bien te, elle était poursuivie. Elle a été suspendue en sous salaire n'a été parce que madame premier ministre et enseignement a suspendu qui est suite il y a vidéo naie bah comment il menacé ou a tchaki pour na Constant Mutamba. Ayo ko na maladie atindele nga photo que j'ai insisté ayi bisanga so nini elle me répondait pas. Mais na ba photo ton natala qui quand j'ai crié madame Elombe azalaki méconnaissable. Na elongi na maboko ti na makolo bonga bo reconnaître a été raison pour laquelle on a résumé pour la koloba non quand j'ai vu toutes ces choses là j'ai compris que d'une part
Et la pression au gouvernement comment ça la madame Oyo. La grande majeure partie Oyo Memine Dekuna n'a pas participé na Koufana. C'est la menace Oyo comment il faut recevoir. C'est vraiment parce qu'elle était vraiment menacée. Notre que ça déjà battu audio awa, raison pour laquelle je vous dis, elle était vraiment menacée. Elle était cherchée, bande ko louké pas bato aner. Je vous l'ai dit la vérité. Dans un preuve, elle n'insistait pas de me parler. Elle avait désactivé son numéro principal au Boyebi. Elle parlait de, elle me contactait par les numéros de son ami Sopokomone et Fallon. Azala qui menaçait ma casse. Bon. Bato baye na sima, na sabino vidéo. Audio. Bonnet à ça la crise. Parce que Bakanga Moutamba, les premiers. Bakanga yé na boutoua entre les premiers et les deux. On a appelé ça une vraie version de ça tout na ken na lokoti te parce que na minito tant batu bazo rêver ba luka ndenya camoufler vérité biso to ada na vérité to camoufler le côté to ada na vérité to fandi na nzunga vérité to koloba vérité pour que mokili mobime bake boza ba vampire boza ba assassin ba criminel bobomi bonnet bobomi bonnet. Mokili mobimero yeba. Le monde entier doit connaître cette histoire. Il doit savoir ce qui se passe au Congo. Les amis, mes amis africains, venez, je vais vous expliquer. Nous venons de perdre une enseignante de chez moi en République démocratique du Congo. Elle s'appelait Madame Bonnet Elombe. Cette enseignante, elle a été assassinée, empoisonnée par le gouvernement congolais, par le membre du gouvernement congolais. Si vous remarquez, depuis hier, il y a une photo de Madame Elombe Bonnet qui circule dans les réseaux sociaux. C'est une enseignante qui donnait les cours en dansant, il dansait avec ses élèves, tout ça là. Elle est décédée hier. Les amis, sa mort est suspecte. Cette dame, elle est morte à cause de la vérité. Parce qu'elle a voulu soutenir un homme vrai. Parce que cette dame, elle a crié à haute voix l'innocence de notre ancien ministre de la justice congolaise, ministre Costa Moutamba. Et elle a fait dans son école, devant les élèves, et la vidéo là a été partagée. Peut-être vous avez vu cette vidéo en train de circuler quelque part. Oui, cette dame-là, elle est décédée hier. À partir de cette vidéo-là, notre ministère de l'enseignement primaire, la ministre de l'enseignement primaire avait pris une décision de suspendre la dame Bonnet Elombe. Elle a été suspendue de son travail. Elle ne pouvait plus donner les cours. Elle ne pouvait plus enseigner les élèves dans cette école-là. Parce que, avant tout, la dame, la ministre de l'enseignement, elle avait convoqué la directrice de cette école-là, de Yolo. Et cette dame, elle a été convoquée. Et la maman ministre de l'enseignement primaire et secondaire de chez nous, au Congo, elle a demandé à la directrice de chasser carrément Bonnet Elombe de cette école. Maintenant, la directrice a répondu au ministre de l'enseignement. Je m'excuse les amis, comprenez-moi. Elle a répondu, elle a dit, je ne peux pas renvoyer cette dame comme ça. Parce que c'est un fonctionnaire de l'État. Je ne peux pas la renvoyer. Ça ne se fait pas. Et la ministre de l'enseignement a demandé à la directrice, elle a dit, tu dois trouver une solution. Je ne vais plus voir cette dame continuer à enseigner les élèves. Madame la directrice était sortie du ministère de l'enseignement avec des larmes. Lorsque elle est retournée là-bas, on convoque Bonnet. Bonnet arrive à l'école.
Et madame la directrice qui apprend à Bonnette que je suis désolée, madame, je ne peux rien faire, j'ai été convoquée par la ministre de l'enseignement, j'ai été convoquée, on me l'a demandé, on me l'a imposé de vous chasser de cette école. Mais pour l'instant, moi, je ne peux pas vous garder. Tout ce que je peux vous demander, c'est de partir. À partir d'aujourd'hui, vous êtes suspendu. Vous ne pouvez plus enseigner. Vous partez, madame, parce que je ne vais pas avoir de problème. La dame en question, c'est depuis ce jour-là, lorsque la dame arrive chez lui à la maison, la dame tombe malade. Elle a commencé la maladie. On ramène la dame à l'hôpital. Il y a un ça ne va pas. Il y a toujours un ça ne va pas. La dame pensait qu'après 1 semaine, 2 semaines, la maîtresse, la directrice va peut-être le rappeler. Non, non. La ministre de l'enseignement, elle a demandé au service de paye, parce que avant d'être payé, vous êtes d'abord enregistré au service de paye. Et ces services de paye, avant, ça s'appelait Secopé. Maintenant, là, c'est changé. Hein? Oui, ils ont changé les noms, je pense. Ça s'appelait Secopé. Voilà, un truc comme ça, là. Les biso mutomemi corps. Ngai, Bonnette aza dernière, il y a famille. Avant dernière. Bonnette aza moi na 98. Bonnette a couché na 27 ans, moi muki. Azaki na vie à venir liboso na ye. Mais Nzamba a décidé, ou a décidé, ça ni la vie à Bonnette. Totika biloba loba. Totika. Bonnette a tika la kobela mbasu te, a tika la kobela lokolo te. Totika biloba loba. Totika. Nzambe na permettre liwa mwana oyo. Tole la Bonnette, azaki mwana esengo, azaki mwana respect, a tika la komanke mutu te. A tika la komanke mutu te. Bonnette, biso tozalaki na ba problème entre biso ba yaya. Ye muta sangisi biso. Abia Linda, boka bona te, ya Ginette, ya Aisha, na libo za bomoko. Na lingi boka bona te, nek na biso sangisi biso avateli. Tika nanu pardon, ça fait très mal. Ça fait très mal. Voilà, de retour la famille, na bandi ebela batututi koyoka awa ba audio. Na ba audio oyo tozape na oncle ya madame Elombe, de son côté yepe ayaki ko répondre toye ko wimona pe grande sœur na bango ya famille, oyo de l'autre côté ayaki pe koloba message o boyoka ki asuka ezalaki grande sœur na bango ya famille. Alors, kande bambutu mbutu ezotambola, mituna eza ebele, batu bazo mituna ezalaki ndenge nini? Je m'excuse. Et mataki ndenge nini, et kitaki pe ndenge nini, eza au juste nini. La famille. Eloko kande na yeb sarabino, mama Étoiline nalinga toujours koya kosala analyse. De mon côté, na analyse oyo nga mama Étoiline Ines TV na kolinga penza koya kosala. Eza que, s'il vous plaît, la famille, tomeka ko respecter mouei. Hein? Toyebi ke mutu oyaza populaire, na pesa ka exemple, eleti ya mama Blanche Tunasi. Mama Blanche Tunasi tango akufaki, tomonaki ba chantage, ba rando oyo salamaki ya ndenge moko ya somo. Ezana ba makambo ebele ezalaki kaka mama Blanche asalaki kutu ba audio ebimaki. Ti lelo toye komona mwa kimia eye kokota, mais na tango o mama Blanche akufaki, en tout cas ebela batu tozalaki a mesure te ya ko respecter mowei te. Yango na ye ko encourager bandeko na biso nyonso o bazolanda nga, s'il vous plaît, kokufa o tokufaka o batu bakufaka o biso pe un jour tokokufaka la famille, il faut totia na mutuke soki nzambe andimi te muto kokufa te. Yango bomonaka ya de ces personnes, il y a beaucoup de personnes vraiment oyo bazalaka abeli babwakeli ye ba maladi azakaka. Mais ba mutu mosusu abeli ka maladi ya mukemba la moko akufi. Cela veut dire que Nzambe pe ye moko a décidé ainsi. Parce que Satana azalaka na pouvoir te ya koboma mutu. Bien que tolobaka o mutu kingani ndi atiela ye poison, mutu kingani ndi asala boye, mutu kingani ndi mataki ekitaki.
diable azalaka na pouvoir ya kobomaka mutu te, mais mutu oyo azongisaka molimo ekende kopema ezalaka nzambe. Alors na situation oyo ya madame Elombe, en tout cas na osenga na bandeko nyonso ba o penza balandaka madame babando linga plutôt madame Elombe, babando sepela na ndenge madame Elombe abandai kosalela makambo. En tout cas na bolingo ya nzambe na ye kosenga bino s'il vous plaît totika ba chantage. Eza la famille na bango eyebi liwa ya mwana na bango bazomi batela. Biso ba histoire ezo toya lelo ko forcer famille wana. Si réellement famille wana bayebi ke mwana na biso baboma ye mutukingane ndi abomi. Mais biso soki bato a réseau tokoya matakita tokomi ko forcer bango pour que baloba babimisa nyonso na poasa. Vous pensez que famille wana ekozala na sécurité? Ekotikala kozala na sécurité te. Alors tomi batela. Dossier oyo to situation oyo ekomeli madame Elombe soki ezalaki moko ya ba membre famille na biso mena minute oyo tozolobela makambo mosusu. Na bandi te keza na mutu moko te oyo alingati azwa courage oyebi ke let's say toloba nanu à titre d'exemple babomeli yo ndeko na yo boyebi ke batukingani nde babomaki ndeko nanga ndeko wana batu wana babomi bazana ba pouvoir makasi. Vous pensez que yo kandenge bolandaka biso boloba keno il faut babimisa nyonso na poasa okozala na makasi ya koya koloba sur les réseaux sociaux totika bandeko nanga soki eza liwa ya nzambe gloire au Seigneur soki pe eza liwa ke batu penza ba planifia ba bomaye bango moko nde bakosilana na nzambe biso toza banani Dieu seul la vengeance yango Bible yebisaka biso siko ba biso o mosusu toza na tante ke to ya kolata dossier oyo to ya kolata situation oyo ezala neti ya biso te totika justice ya nzambe esalima parce que soki justice ya nzambe esalemi ba vérité nyonso oyo toyebaka te nyonso ekoya kobima na poasa eza mwa bongo. En tout cas ba courage na famille ya madame Elombe bisika nyonso bolanda mama Étoiline kande na lobaka toujours liwa tobengaka liwa te mais liwa eyaka to planifiaka pe liwa te mais liwa eyaka. Bye bye la famille.